Serge alingi yebe kaka koma donc aluka yeba barezi akendaka ndenge nini okoyiba osimba kisi oluko yeba muninga wana zwaka ndenge nini tango oluko yeba okueyi toza bien makamno c'est bien mais toza vraiment na makasi vraiment ya loba loba makam auto sati yango tobi eza cuisine interne donc to garda ngonanu ba mona biso to se présenter après janvier to démarrer ba to comprendre nini o to banda luka na vive les Karine dile kinanga la linga ke mingi ndo moni ke na pesa ile kinanga micro asala musala mondengeza ngale kinao monza ngale kinanga ti comment était ba mikuse te mais à l'été. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Voilà, comme je vous l'avais déjà annoncé tout à l'heure au début de l'annonce de cette émission, Vive les Karine, c'est une association, et sa plateforme, et sa nini. Donc à gauche de moi, je suis avec Karine Pala, donc Karine Pala, modéliste, solo, styliste, artiste, donc Maramounioso, tout le monde peut vivre le Karine Awa, parce qu'il y a Plaza Karine. Est-ce que tout bazar Karine pour retourner à ma question pour y mieux placé à répondre à la question clin d'œil spécial à toi Karine Omanessa moi ça nous est là mine donc monsieur le journaliste yo Barezi Baza donc on était là pour que tout solo la to objectif na bit makasi et surtout bateau bazar vraiment c'est quoi l'objectif il y a vive le Karine. Bonjour et bienvenue Karine Opala. Bonjour, merci papa, Nasepeli. Ça fait bateau bazolanda biso mbote. Merci. Ndenge boye kotala biso par rapport à l'association la biso tosali en tout cas merci beaucoup. Mais apparemment mikolo ma association est tomboki hein. Bon et ça quand écoute na oka au même moment hein. Oh basaki na période wana basaki na période ekokuta na oka au même moment. Ce qui est vrai même il y a biso jour il y a sortie officielle la biso zaki le loté. Ezaki déjà 2 ou 3 semaines avant mais vu que tosaki na mwa occupation belé oh yazana boyazana bonde to arrêtaki to se limitaki na date onde to lobai to sala bon. Ezaka ka ekokuta na oka Mikolo kaka. Et surtout que Karine pas là-bas au chop na responsabilité belé côté ba femme de médias tout monde vous savez pas association moko il y a femme il y a ba médias belé il y a théâtre pardon ba comédienne aux appels na tâche moko makasi ozo assumer kuna au sortie officielle dans je crois lobby dimanche. Non, tout ça la point de presse dimanche mais c'est que non te reporter comme dimanche au soir mais vous voyez ba no kaka. Bon, ba responsabilité to boité ba ndeko ba lingara pe banda to monde loko yo loko ko diriger biso ne loko to monde to ko tia mutu mais kuna nga na sana kaka animatrice en tout cas na essayer ba ndeko na sa ba occupation belé bosana nous tous en comité provisoire tant que revendre sa makamu na hôtel la place na ko postuler mais kuna nazaka juste ko animer ce qui est vrai za lisanga oyo ngai na vanda ki na kanisa ki na zaki na association en fait zaki groupe à WhatsApp na saki na linga to ça défilé de mode moko boye pona ba femme ya théâtre kaka oui ba femme ya théâtre na zaki kaka ba mannequin na ba femme ya théâtre alors na zaki ba femme forte quand on a réfléchi na ba fait tout ça le 1er août na nini ya ba mort fête na nini ya tokanisa na association tokanisa ndenge zaki na ndenge sala ka ba manifestation nango na yokani pena baninga to bandi déjà ba répétition na tongi bilamba et yo sala ke moko na biso yo tika biso Solange Mindungo na esi bango s'il vous plaît na kokate Solange na morgue nga pena na tia moi crayon na kende défilé de mode na kokate ngala mo photo suka ka wana alors groupe WhatsApp on a bomango to tika nde balobaki o bomango pona nini bande comme susu entre autres et Bakata Bijou la reine na mama top babité o bomango pona nini Karine tamba bisoka na association moko boye to kende kaka to kutanaka to ba problème na biso to sangisa to e bandeni ko zo solution le na bi OK d'accord ça tombe bien to bandaka alikambo nde na bengaki Marie-Hélène na bengi Sarah
musa lokwa na yeba apeke bazana basoso moko basi na boya to sangisa mayele tala baninga eloko balobi na ngai baboyi vraiment baboyi non kopanza groupe ote tozakaka yo kozakaka na biso yo kaka ko diriger biso nde na sangisa baninga na bon tokende nde moni tosali likambo vraiment ezali na pesa bango toujours merci et puis nazo senga na bango kaka bazala toujours forte pour na tokende na likambo yango mais tozape awa na vivre les Karine vivre les Karine ezaneni les sous. Bon, vive les Karine et Zalipé, l'Isanga ya Karine. Donc, association. O esangisi Karine, nous surtout, o yazali artiste. Artiste, Karine Leto Samani. Artiste Karine, oui. To Moutounion, so yazali na média comme ne peut Karine. Non, oui, na média. C'est-à-dire, artiste na n'est que comédienne, to goza peintre. Okoki la styliste, oza artiste comme nos Karine, tout ça a besoin na yo awa, mais tout ça la initiatrice wana ezaki pe idée na ngai te. Initiatrice Karine Manessa, moninga la biso muso aza na Londres, loko atala biso pe ka na ba image Karine abi azaka na idée ona bandaka la. Azo nourrir en petit à petit on a nini te na koki ko sangisa pe ba Karine artiste, biso ba Karine pe to ça na moi association na biso to ça na problème na biso net na moi solidarité na biso moko boye entraide na biso moko boye tanga likambuto kutana kande abengaka nga abina lingi na baninga to sangana luka ba Karine na bandi ko luka moko na yebi na kotisi bango na groupe WhatsApp ndi Karine bango ne so babi tomoni yo diriger yo za lokwa présidente biso siko to landa na kati ya likambo yango ndeto sangana ki ndeto bandana tilelo yango moni toza ko évoluer boye to mona ki lelo comment to lakisa moki mona soko abotami bayambaka e balakisa ke na miso ya bato hein bayambaka bayini na ndako bato bakomi ko ya ko talende biso to lingaki lelo lokwa to botami to lakisa pe bandeko mosusu ke to bandi déjà ko exister yango moni lelo to sangani to kabula moi vers moko na baninga baye désormais que association moko quelque part les Karine vive les Karine ezali donc biso c'est que ba Fanny ba Naomi ba Tété ba Sandra ba droite yo na vive les Karine ba royal lokola ba invité oh Sandra oh Belinda oh Sila oh Marie-Hélène oh Sarah Moussa bakoya lokwa ba invité baza bande ko na biso to bengani bango te comme ba invité mais na kati association ezalika oyo abengami Karine oyo baboti epa na ba changer ka comme poko tapeka na les Karine tokoyeba kaka tokoyeba donc baboti ba peso kombo Karine oza bienvenue na association oyo donc nous a rappelé dans la mission européenne média en ligne Karine Mokonzi est-ce qu'il y a pas zappé oui Karine Mokonzi en tout cas ce qui est vrai non na komeli était mais na komela e aza bienvenue yebe Karine aza artiste Karine azo yemba non Karine aza comique yemba donc Karine Mokonzi aza déjà bienvenue na robenge na komela donc au kota déjà tout le monde qui est bien et nous vivons association belé Karine pas la zala rara a une personne longwa comment et moi nous non jamais na ko longwa te batu mingi basa ko comprendre te ba association on a nyo soteza ya biso ba artiste na koza na 10 associations mais na chaque association nazali na rôle na nga kuna na kati à part ça na chaque association tozali na ba objectif na biso ba but na biso a NTPC na ko longwa te ezali association zo regrouper biso nyo so ba comédien na biso so rotali na aimons nous vivants ezali ba comédien na biso o ba koma libanda mboka na ya moko o bazali awa wana pe nazali donc en tant qu'artiste naza na ngai obligé ya kozala na 10 associations mais ata naza na ba poste kuna il faut que na sala musana ngai bien pona biso sikoza na biso ba artiste limite eza na ngote objectif ya vive le Karine ezanini précisément déjà awa tokoyi kotala ndenge omoni kuna na kati ya logo na biso vive les Karine omoni likolo amour entraide solidarité voilà mais botala kuna likolo bomoni mwasi azaliti na kati ya logo mo elongi ya mwasi non yango nde toza na kati bulu wana toza na kati ezali ba Karine mutu wana ezali bana basi alors esangisi ba Karine nyonso tout et puis omoni étoile o ekei donc tozo briller to bandi na sebota ndenge bandi eza komata donc biso ba Karine tozo briller siko na kati ya association na biso tozali na objectif nini et tozo poursuivre nini amour boso bolingo non il faut bota kati na biso so bolingo eboti kati na biso te en tout cas ekosala te ke to banda ko sangana baninga to kangisa mwa muketo ke lotala babola to kangisa muketo ke lotala bandeko bazobela to kangisa muketo ke lotala ndeko akufeli il faut bolingo za kati na biso mabe ezanga kate singa famille ebenda na kameka bolingo ndenge ezali ali ebenda entraide bolingo soko ebende ezama kasi papa olobi yango entraide ye
solidarité kosangana na baninga penza tozala na solidarité toyeba kosungana à travers entraide. Donc biso nyonso to objectif na biso yango toza ko poursuivre po toyebi ke tobaki na 2019 to lakisa bandeko ke mwana botami na 2020 toyeba sikoyo kokota na ndenge ya kosunga totali eloko nini tokoki kosala biso bakarine tokosala nini tosangisi muke neti oyo lelo eza effort ya biso nyonso oyo apesi bo tosangisa baninga tolakisa bango ke tosi tokomi tosi toyebani soko ningo luka mwa eloko mwa association moko boye bakarine banini toyaka association bazosala boye boyebi ke bokomona biso déjà. Voilà, merci beaucoup Karine Opala, mais abonné exemple TV baro luko pe makasi promettre bango pour une émission où ils appellent notre solo Karine Opala pour Mikolo zongi sur scène na bisayo top vision donc ozo jouer belé papa nangai baso luko na émission luko na biso Karine Opala papa nangai batu penza vraiment public nangai ba fanatique nanga na pesi bino vraiment mbote et puis un grand merci. C'est vrai na scène penza na limwaki vu ba problème na connaîtra qui et ça là que nazonga na aussi maboyebi ke nazara mama nazala ndaku nazwaki pasi mongo na ndaku et senga ke na fana nanu na landela nanu likambo yango mais siko Dieu aidant na kolandela ngo pe na kozongela nazongeli musana nga pona moni que nzambe asali eloko na bandai ko luka ekokisami. Alors à tout moment ceux qui vous en a besoin d'angai au bien exemple TV non et ça chaîne penalandaka à tout moment oh bazana a besoin d'angai nazali wana nakoya mais na sima exemple TV na bi ke ba abonné exemple TVP baye ba pe ke Karine Pala TV à ezali donc au moninga exemple TV au moninga pe na Karine Pala TV donc à tout moment ceux qui vous en a besoin d'anga nazali pona bino po bino pe amene bosong singa suna sele Karine o monana te ya na bité batu nanga ba se belé bazana on a posa nanga ndeni na ko kata scène yango na zonge. Voilà, donc on est comme ça, une émission spéciale avec Karine Pala la semaine prochaine pour Lukae pour que tout solo là. Mais sinon, un mot de la fin pour Nayo, tant que président de Aksangisi Penaba Karine Nyonso, par rapport, il y a une initiative, le lot au Monibilo Bosangani, le lot. Et deuxième réunion, et Bandoya, et Bandoza beaucoup plus, Bando le Blani, beaucoup plus dans la réunion, la rencontre. D'accord, pour le mot de la fin, tout ça, dans groupe Nabiso to solo là, tout ça dans WhatsApp presque tout le temps, midi pourquoi tout ça en ligne, tout ça solo là. Problème est ali que prochainement tant on écoute la réunion on a déjà tout ça là quand on écoute la liboso na bino tout ça là qui déjà ba réunion on a tout bando ça là peut-être bo wanda ko yebate ba réunion to sali nini mais bo wanda mona kaka soki to lingi to sala action moko boye to bengi bino parce que c'est belé moi femme de cœur femme de nini parce que surtout l'association ya basi to yebi que l'association mibali penda bozala raté o ezo regrouper ka mibali mingi za l'association ka ya basi mais to so promettre bino ka les meilleurs ba basi ba to ambo raté bino to ma pour l'association des belé ya basi bino ku mbel bozana bino association te bozana ngote biso ne to me marabino na oya biso donc pour dire que makambo belé zali ba meilleur ezali eza pour na 2020 alors tolinto et sabino ka ke toza déjà coexister donc boyamba biso. Voilà, donc nous poursuivons toujours avec les interviews. On part comme ça et boto baluki tozongi boye. Voilà, donc à Otambola pena Montréal mon caméraman Doro Tambola pour que tous on ait Karine pour Abia beaucoup plus ce sont les Karine. Karine Massimo, bonjour. Bonjour papa. Association Vive les Karine, to moniopé awa et tant que Karine. Est-ce que Karine on les appelle comme on a ndaku ya solo to et ça va comme on va passer na scène. Comment on va passer na scène et ça Samuel Eto. 9 fois mangu, 9 fois vitesse, 9 fois ba faire. 9 fois Makambo. Mais mon nom, mon prénom c'est Karine. Mon nom c'est Ngoya Moseka Massimo. Ok, comment on est dans l'aïe? Ngoya Moseka Massimo Karine. Nde kombo na ngai. Donc, comme on a papa, on a roman. On a papa, on a un roman. Et on a un film, même. Mibali est bien. Mibali est maïele. Mibali est romantique. Hein? Amoureux. Papa n'a autant un roman. Donc mon nom, mon papa a trouvé ça dans Katia roman. À Garda Combo. Abi jusqu'à ce qu'il y ait un moi, moi, ça peut être comme Karim. C'était ça mon nom. Papa Abi Sopen d'ambassadeur grâce. Moi, on a eu moi aussi. Après, c'est comme Karim. Voilà. Et ça, on est par rapport à l'association initiative, ça mingi Karim. Et ça va bien parce que c'est pour la toute première fois. Ils ont Mambasika.
Bisonde Toenango. Là, j'ai dit coup de chapeau na Karine Manessa na Londres. Donc, idée na ye. Nde to fongoli yango, to sangani lelo. Lelo la première sortie na biso, pobomo na biso boye. Mais sinon, l'idée est à Karine Manessa, ba gros bisous place à Zali. Donc, to bunda bunda, bomonika ezaka enveloppe. Mais ma contenu est en 4 enveloppes. Mais bientôt, vous allez découvrir ça. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Massimo, mais pour mettre exemple, abonné exemple à la télévision, tu as une émission spéciale. Ça ne dérange pas, c'est mon boulot, c'est mon travail. Dans le moment où on a besoin je suis là pour vous et je profite de l'occasion et on peut ça un gros bisou parce que Nazala qui est hospitalisé Nabimaï Kaka jeudi na pesimbote soit gros bisou na boki ba fleur na bateau surtout ba soutenir allez-y voilà allez-y comprendre c'est les aléas du direct hein vraiment bateau surtout ba soutenir Jean Zangi, grec le millionnaire, Dr Pichou Makaya de Londres, le jeune millionnaire. J'ai dit merci beaucoup à Igo Sala, Sala de Panama, les dos d'animal. J'ai dit merci, de gros bisous à vous pour la soutien à Bino. Parce que votre ticket est on a star na Bino, on a Bino, à un hôpital. Vite fait. Mais il fallait un hôpital, on est vieille, et puis. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci beaucoup. Nous poursuivons toujours. Hein. Donc, je signale que cette émission, cette interview, et on les rappelle pas à Rémi Kovodor, petit Tangaï, Tozana et Awa. Donc, on continue. Bonjour. Bonjour. Yopé Karine. Ouais, Ngapé Karine. Ah, Karine. Ah, pardon. Nga Karine Bokota. Voilà. Tout le monde a une association où il s'agit de Karine. Impressionnant. Ouais, en tout cas, mon impression est tellement vaste. Je ne m'attendais pas qu'un jour ça va se faire. Si je ne me trompe pas, Toza Batouali Bosso Yako Sala Elokoyo. Premièrement, je remercie Dieu. J'ai dit merci à mon Dieu. Et deuxièmement, je dis merci aux visionnaires. Parce que la visionnaire a eu cette idée. Yako Sangseisu Bandoi na Enyosola. J'ai dit merci à elle. Et merci à vous aussi parce que Bolandi Biso Botiki Bisote. En tout cas, médias et Zala qui toujours Wanana Biso, na Sengibino, merci. Et parce que vous nous avez honoré quand même, vous avez laissé vos temps d'aller faire des histoires, mais quand même, Boye, honoré Biso, je vous dis merci. En tout cas, mon impression est tellement vaste. Voilà. Quelques salutations, on va tout bonjour Libaku au Talayo. Ba onyoso bokozwa Libaku ya Otalanga. Na pesi bambote nanga na Gaël Zatonga Mobutu. Babi bambote na yo, j'ai dit bambote nanga na Edgar Mokonzi na Paris. Bambote nanga na Francisco Ma na Paris. Bambote ezebele. Ezebele na bino nyoso bafan nanga. Bafan nanga obolanda nanga na Sinar Télévision. Bambote na bino, je vous aime beaucoup hein. En tout cas vraiment je vous aime énormément. Voilà. Merci beaucoup, nous poursuivons. Je suis avec Karine Yamado. Yamado Karine, bonjour. Bonjour. Ah. Vive les Karine et tant que Karine. Et ça là qui on est aujourd'hui idée oyo parce que ça va Karine Nyonso et que yo me oppose à Karine. Et ça là qui m'a vraiment plaisir à trop parce que je ne savais pas qu'un jour tu vas s'en aller boy. Non on est blague mon boy. On nga bien pas là tu quand la vana yo mo ba groupe belé boy. Parce que ce sont au salon on dit. Oh non ngate Karine Manessa nga bien ndoide oh bon bata poto ba mystique até okuta. Mais c'est vraiment initiative moi ya bien idée Karine Manessa qui en tout cas vraiment nulle part ailleurs. De l'autre sangani boye to sang saba idée to za bien makamno ça bien mais to za vraiment na makasi vraiment ya loba makam auto sati yango tobi eza cuisine interne donc to garda ngonanu ba mona biso to se présenter après janvier to démarrer ba to comprendre nini to banda lukana na vive les Karine. Voilà, merci beaucoup Karine Yamado, mais quelques dédicaces tout à fait dans la période de la fête. Moi ma meilleure fait na bateau balingarayo et puis bateau union déjà na solo on a Karine parle à lobby. Pour mingi ezaka ba Karine mais ba Fanny, ba Suzy, ba komo mususu, ba bi ba noya ko sangana bino tant que ba invité mais beaucoup plus ezaka ba Karine. Mais so ba Karine mususu ba libanda, oya ba comédienne
to ya bafemme artiste bobengi bango mpe baya babenga bino mpo bakota na association. Karine eza artiste nyonso oyo komona ye aza artiste kaka mais a se présenter na kombo ya Karine problème ya wana azala chanteuse azala musicienne azala peintre danseuse pas de problème aza artiste mais comme on ndeka ezala Karine c'est ça donc ba Chantal bakoya ba Bibiche bakoya ba Bijou bakoki koya ba Kingandi bakoki koya eza problème te tokoki ko sangala mais label na biso eza ka juste pour na ba Karine eza pour na ba Chantal te pour na ba Bijou te pour na ba tumususu te donc c'est un peu ça mais ceux qui ba Karine bazali o ba oyoka biso toloba boye ba y a pas de problème numéro ya nini ko ça disponible ya bureau est disponible comme ça contacter bureau to quand ça va on a quatre groupe ça n'est pas un problème donc salutation on juste kana Domtil Makenza motema ya papa l'a dit londolé bambote vraiment ebelé à maman ezaka juste que le 15 février batoyo so bakuta na Paris manifestation zalana ya kafu ya Saint-Valentin donc fêter biso no so na Paris ngape na okende non ça na Paris non ça na Paris non fêter na bango bon voyage abaka za surprise na bité comme maman Domtil Makenza motema di londola sali boye donc na choité faut bayeba ke na oya na oya Paris Paris za tombe ya mado siko ya mado na Paris yamado na Paris bikola ngo na salle siko na mama Domtil Makenza na papa la di londolé pembeni donc erosa ekoyinda ça va barder ça va chauffer hein des songa na umela te non na umela te juste 2-3 semaines na zongi bon voyage déjà to sepeli mais abonné exemple TV ba olukao avant que ne fasse émission mo asuka oyi sa bamoni avant kende OK Paris avant que Paris na sa émission exemple TV ba oluko mabe ba bi okimi mais c'est journaliste to za exemple TV no okimande ni biso no sera elo moko mikolo suna ko microniqueuse donc tambelanga niveau e matakaka e mataka parce que to baki ke to saka musala c'est un peu ça donc batunyo so obalinga biso to pesi bino mbote on t'aime beaucoup tolinga bino mais bon soutenir biso et là on a biso o eke liboso ba conseil na bino pour fortifier biso vraiment et ça biso vraiment bien makasi parce que à travers soutien na bino nde et ça que to comme na ba point auto luka to koma donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Yamado. Voilà donc nous poursuivons toujours de continuer. Je dois être ici. Bonjour. Yobe Karine. Karine Schengen. Karine Schengen. Voilà. Tomonio Awa na Vive le Karine. Impression na yo étant que Karine. Biso bien na idée o Manessa azui pour na ba artiste na lingara mingi. To bimise loko ya Vive le Karine et ça l'a tellement bien makasi. Quelques salutations à Batutu Balinga yo bazali bako talo to zape en période de fête quoi. Baza tellement belle moi le bezate ba fan nanga nyonso balinga Karine Schengen moi ça pembe yeyo alinga bino trop ba bonne fête. Karine Manessa surtout yo vraiment jamais na bossa na ba gros bisno yango wana pour na initiative moko ya bien opesi biso quand même au sangisi biso et sali biso sous bien makasi ba meilleur vœu na yo pe. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc on va continuer. Bonjour. Yobe Karine. Karine Kianza. Voilà. Présenter bino oyo Karine ya Marelle na Bengana. Karine Kianza Marelle na Bengana ina balianza. On a ça nini? Même pas passé na Bengana bino quoi. Bengana biso. On va la vérité na TV na yamba yo robim sa vérité ça na. Voilà donc comprenez comme ça on les a Mambaremi il est sangisi biso Vive le Karine. Impression par rapport à Vive le Karine. Bon impression na penza bon on a sepeli pena na idée maman Karine Manessa suit. Donc asangisa bato ko ba Karine ka uniquement ka ba Karine. Donc na sepeli vraiment donc il y a grave il y a trop. Quelques salutations là quelques baveux na yo par rapport à la période de la fête hein pas bato balinga. Bon ba salutations na ngai donc baveux na ngai pas na yemoko Karine Manessa. Pas na yemoka. Donc bato nyonso to balinga. Merci beaucoup donc nous poursuivons toujours hein donc comprenez comme ça. Nous continuons. Bonjour. Yobe Karine. Oh Karine Poutou RDC. Karine Poutou RDC. Impression à yo, il y a Vive le Karine.
impression na ngai ya vive Karine na sepe nango makasi eza trop kitoko donc jour babengai ngai ke tozosala groupe moko ya bakarine eutaki likolo a partir ya Karine Manessa namonaki nalali boye Karine pala komeli ngai alobi toza na groupe moko ya vive les Karine tozosala association ya bakarine esalaki nga bien kino lelo oyo ndenge tozokende nango namoni ke eza eloko moko ide moko ya bien parce que banda na botama namona nano eloko ya boye te ke basangisa bakarine kaka kala tontonokola neti ngai naomi lobela na nga mo bazwanga trop bakarine mpona kola kitoko makasi na quartier moko omona tonti mo baza mbongo na ebele abiza karine na ngai eza karine na ngai donc nazala bakarine ebele ya batontine azali na ndao neteme nazala kitoko makasi nayebi te so kitoko yango ebebi remi kotala nga bongo te na oloba na nga nde nazala bakarine ebele mpo nga na mwana bondale sikoyo naye komona yango esunaki mikolo donc tontine mo balali o mwasi atonga mboka te me namoni ke Karine Manessa aotonga abengi biso asangisi biso ezalaki eloko ya muke yango sikoyo babi liboke balia yango ya okangama te liboke balia yango to balambi solo wana ifo funola yango mpo olia eloko eza na kati yango lelo toolia liboke na biso toopanda nteke na biso eza première sortie officielle ya bakarine yango elo na ngai naloba yango wana. Voilà, merci beaucoup, quelques salutations pa bato balingaka yo pa bato balingaka ngai liboso napesi Remi Mobala Mwindu ye wana telemi vedi Remi Mobala Mwindu alekita bana elengi kwa napesi Karine Manessa Mbote napesi anaveta Air France ye mtasala kenga nalata bien nazala bien natelema kitoko napesi mo boss en direct na Paris papi mokoto mobala ataka ba chaussure so ngoza ba mokoto solo elela koko benga papi mokoto vedi na Paris autindo ba mokoto so napesi mbote na mona popia mukolo Mado Spaghetti ya mon mama propre Mado Spaghetti mona poto tongo ya so maneka habillé ba tele place première place à Matido akenda te ko ba sele billet kaka mona poto tongo Mado Spaghetti c'est mon maman propre napesi mbote napesi ba fan nyonso tout o balingaka Karine Poutou RDC loko makasi yeyo mwana bino kitoko bolinga partout le monde entier bota bo monde déjà yeyo Karine Poutou eloko makasi. Voilà, merci beaucoup. Donc nous continuons. Je vis aussi il y a Serge Mwembo. Il y aura partout anniversaire pasteur patron, voilà. International. Le padre. Théâtre congolais. Autrement dit, général célibataire. Oh. Bon, il est bien haut, on a moro zo mona o. Oui, bien haut. Voilà. On a moro zo mona o. Pasteur patron. On a moro zo mona o. Yapolo. Ngamoro zomona oyo le maestro ngamoro zomona oyo papa Serge ngamoro zomona oyo général célibataire ngamoro zomona oyo nasuka kwa tomoni voilà donc bakombo wana nyonso ya ye na sûr que bosepelaka na ye kutu donc bato babana tuno na voilà tuno ba question ya vive le Karine babi papa Serge il est l'anniversaire de la comédien ni on se car il est modérateur. Eh bien ça montre comment est-ce que na linga bandeko nanga penza et puis na linga musala o so ina bina peut-être l'aime sous classe et puis ça biso occasion favorable était ya rozala oyo toza lelo même musala oyo et puis biso facilité ya kokoma oyo tokomi lelo. Donc je dis merci à Dieu, merci à ce travail oyo nzamba pesinga parce que nous ne sommes pas passés par l'INA mais par la grâce de Dieu toza oyo toza yango tomoni pe awa na vive le Karine impression na yo babengaki yo nano étant invité na bango étant que ndeko no basi baleki na yo babengi ekulutu na bango esalaki yo ndenge ba impression na ona. En fait naza penza invité à vivre le Karine te naza pe membre à vivre le Karine te mais nayaki juste nata la Karine pala na komi na kuti bandeko basi basali vivre le Karine
initiative Karine Manessa Maneski mutu na ngai ya kati nzela mino munene na kingo mwambe obosani kingo mwambe te nga pena saka nango me na bombi po oyo yebi kaka te emonani we baresi mpa azaka nango en fait ntango nakomi nakuti bandeko e basalinga mwa bainterview et ils m'ont demandé à ce que Nazala peut parmi invité na bango. Alors le rôle vu bambou les obeta musala penza le lo ezaki na ngote. J'ai profité Nazala ensemble na bango awa ba impression eza ya esengo ya joie. C'est parce que c'est une première. Et on a le baki na bamsu na ba interview sur les kaki na lobby. Seul peu ba Serge. Ba ko kanisa pe boy. Ba sangana pe vivre le Serge. To beti mbala moko avec Gino Bokana la Gino Bokana. To bandi na ye amani mbala moko vivre le Serge. Monte to oser belé. To oser Serge Palmi babiso oyo. To oser belé meke. Na biso yo ba Serge bebo ya danger. Biso skoto kutana na martyr. Et belé à des gars. Baresi na etsio. Donc ça initiative moko louable. Vraiment mais et le moko na koye bisa bango yebi. Et le rebomaka masolo trop eza moi songi. Baresi alobaki na Gino boye. Mbala moko Baresi au lieu aluka Gino alobaki yango pona nini a créé dans na mutema esali moi rancune na kati ya moi rancune wana esali que masolo penza ebebi Baresi alingi sous Serge te na esprit na ye alingi sous Serge te mbala moko epesi disconnexion nous faisons envie Serge alingi comme aneti Baresi le rôle à Baresi akendaka moi Dubaï akendaka moi Chine akendaka moi Ghana moi Benin Serge alingi yebe kaka koma do aluka yeba Baresi akendaka ndenge nini okoyiba osimba kisi oluko yeba muninga wana zwaka ndenge nini tango oluko yeba okwei balingana soki moko alobi a bango tu balobi a soki moko alobi b bango tu balobi b et la chose évolue donc c'est un peu ça en fait makanisi nanga. Voilà, Papa Serge, exemple de télévision, c'est un peu dans le cas, parce que Photos auront une émission spéciale avant la fin de cette année 2019. En fait, il y a une télévision YouTube na yoka mingi. Maintenant, on a eu l'occasion de faire l'émission, na exemple de télévision, mais très bientôt. Et je vais être à vous. À tous ceux qui n'ont pas encore s'abonner. Pour s'abonner massivement, pour soutenir l'artiste et puis pour s'abonner massivement. Voilà, quelques vœux et pas à Batunayo. Meilleur vœu à tout le monde, tous ceux qui aiment Serge, Yambalo ba maman. C'est quand tu peux sa maman Bizi Mondele. Bizi Mondele. Maman na ba Vida, na ba Christelle, na ba Laura. Naba Jobri, Naba Georges, Losako, Napesa Mama Tita Mbemba, Mama na Chako na Omba, Napesa Mama Adolo, Mbote Bele, Napesa Bandeko Nyoso, Tika Napesa ba Mwembo, ba Mwembo lokola ngai ponga pe, ngeza Serge Mwembo. Nana baleki nanga ba Mwembo bazaka kuna na mboka wana, Napesa Betty Mwembo la force tranquille. Karine Mwembo, Nenette Mwembo. Karine Mwembo, il peut faire vivre les Karine. Mais ouais, vivre. On n'a pas vivre les Karine Mwembo à Okota. Mais non, ben à Bango. Karine Mwembo à Okota. Karine Lukiata à Okota. Donc, Karine Nyonso à Okota. On a ébahé na Bahanga. Voilà. Tu connais sa motte na maman Jeanne, le traiteur de Bruxelles. Sa maman Jeanne Motte, n'a pas sa motte na petite soeur propre. Mariette Chumwanga, la patronat de l'île. Tu connais sa motte na Ornella Luntadila. N'a pas sa motte na petite soeur propre. Aminata Mana,
la très noire, la femme africaine. Tigana pe sambote na Solange Nguma. Tigana pe sambote na Abazé Belé. Donc Madame Karine Atomboki. Na Tomboki papa la sepelité. Ndeni biso to na ayi ko tika nani ya. Si je kuta yema ba Karine fo ya vanda nien. Ndeni bo pese siko mi koma na obwaka batu ngabo tuninga likamte na bwaka batu ezalaka. Ba limisa biso obwaka batu par rapport à vœu na yo. Limbisi na limbisi. Meilleur vœu na ngai na pesi na balobi zanga mbongo mezana na base. RDC loko makasi. Donc basanga na base moko boye ko ba soutenir Karine par la makasi. Tonton Iragongo, Blaise, Bana Maroc, Nabosa Inte Karine Okako, Iris Makela, Maman Mimi Menga, Nono Dibenka, Mon Carmel, Maman Lydia Baz, Zarambongo Zarana Baz. Bombastique na kati ya LA, Galate na Okita State, Talakara yo. Patron ya ba patron bombastique na LA. Shukura Moke le pétrolier na kati ya LA, Nazoya. Noali Lomboto ba gros bisous. Tani ya Toko. Na bosanité Jules Toko Nazoya. En tout cas, vous allez peler la ligne bino mingi. On a pour na émission. Bon, na bosanité l'humanitaire son na quoi qui était ça ma bé hein. Na kati ya London. Ouete bien ouete humanitaire. En tout cas, un gros bisou à toi. Talaka yo humanitaire. Ouete wabi. Ouete bien ouete humanitaire. Na lingi bino surtout mingi. Exemple sur on peut na mingi pour ande makambo. Comme on peut na awa na kati ya vivre le Karine. J'espère que vous avez invité. L'impression na kota la basi ya théâtre bandeko na yo ba collègue na yo ba kulutu na yo bandeko na yo nyonso o basangani awa ba Karine nyonso oko yebisa bango ni to impression na yo esali onde. En tout cas ngana za toujours pour na mambo nyonso oyo remplacer la prière. Zomona. Donc au moniteur ba tusu ba ke l'église ba benga na molimo mabe ba benga na kindoki. Ba initiative a boy il faut soutenir parce que au monde basangani boy ba sala corps moko. Et là, sur Karine Bété, comme le roi Karine Moko. Bon, ils ont cultivé amour moko entre bango, dans la famille, moi, et bien sûr, on a ce problème, c'est-à-dire que les gens sont encouragés. Ceux qui peuvent malheureux, fâché, comme 5 qui peuvent pas fâché, ça va bien. Malheureux, personne qui va fâché, il y a un problème. Oh, fâché, comme à 10, dans limité. Et à l'icône, Ernest n'est pas rose là. C'est Ernest Baza. Ernest Baza. D'ailleurs, on a mis dans le Bélamon, on a Ernest. Ils sont sur la raté. Mais bon, ça la boîte, tu es au pôle. C'est ça. On a invité, mais tu es au pôle quand même parce que ils sont au sang en raté. Ils ont mon famille, on a pas sorti, on a théâtre. Famille à théâtre remplaçant ma famille biologique na biso. Tolinga na makasi na théâtre ko leka bana batata mosi na biso. Scolaire to ça solo boto to bana kokutana, to lier, to meli ensemble to seki, baksa la famille, hein. Et ça fait une initiative moi boya bien. Si tout le monde contre ma bé. Je crois que nous avons un salle beaucoup comme un liboso. Ah, et ça nous avons liboso dans les gars chaîne yo. Nous avons une émission spéciale. Vous avez rapport de coup sur une émission spéciale. Parce qu'on a telle émission on va la question té. Ah, telle émission on va la question té. On va la question té. La question té dans les comprendre. La question té dans la. Bon on a tout dans bateau on est à année. Mais évidemment. Ah, c'est ça la question. Yo ce qu'on va résoudre ça. Ah, yo pose ma question là donc Zano Pio ose ma question là. Au moins c'est le moins suspense. Ah. Na bigo tumbola. Merci beaucoup Ernest. Voilà, moi deux personnes. Vive le Karina. Na boka. Moi bonne année pas deux personnes pas. Ah, c'est bon me veut le meilleur na batutu balinganga. Na balinganga nzamba batela bino mingi ya bomba bino. Après ça bino collègue après ça bino en 2019 oyo. C'est-à-dire mbote spécial et ça on a prophète Skonde Paul Dominique sa grandeur spirituelle les représentants valables d'Abraham, Isaac, Jacob ainsi que Simon Kimbangu. À part un homme tout ça au bord te vive les Karine. L'habité aux autres devoirs hein, sert Nanga Maneski, Karine Manes à sali donc l'habité ba combo yo sera boula qui nini pour bon c'est gars ça là analyse avec non biso ba Karine toi ebelé. Bon biso pe to bandi démarche ya oluka toi combien de fâchés poto landa yo te mais poto yeba pe soki tozara mo ebelé pour na kutia wa vive les Karine donc ba Karine ba ebelé on est entouré par des Karine. Ouais, impression na yo ozo il kanisi yo ka ki Karine Manes azo il kanisi et puis yo pose invité ça là yo ne. Ouais, ça là bien parce que déjà c'est ma soeur to solo la bien et naza vraiment na ba bon souvenir na ya makasi et azano no envie et puis na souhaité pe que nkolo asimbisa nzete a oumela pena le roi motema mabe na kati ya bato
koinvite nga déjà esalaki nga bien eza signe ya considération nga mpe nazongiseli ascenseur ya koloba na ye merci ma soeur na kokanisa nga bainitiative ya boye neti ngai tomona ya bandenge ebele mais ya boye bakari non namona te non namona te donc c'est du nouveau pour moi ya omona lobi awa eza ke ser atie biso mpena na mama na examen na ndenge osala na te suka donc bakari na bakari ezala te. Merci beaucoup Fâché, moi baveux le meilleur non pas important na yo. Ouais, mais awa non préfère na loba mingi te parce qu'il y a trop de bruit. Voilà. Et zokota na mato humain na généraliser ka tout le monde alinga Fâché Kalombo. Ba meilleur vœu na bino et mais na bandina onde na ba bébé tout balinga Fâché, il y a ba 2 ans, il y a ba 4 ans, il y a ba 6 ans, tina 10 ans, ba 12 ans. Na souhaité bino joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Donc bon fêter kitoko talaka mbotama ya Christ. Donc na souhaité banande nano. Donc mikolo na ebike nano silité notre comité place ya ko souhaiter bango penza. Oyo to sali kaka mois avant goût. Voilà, talaka tout ça un exemple TV donc il faut aux alaper exemplaire. Merci beaucoup Fâché. Merci. Voilà donc Rémi Kovodo yo pe yaka na tout na mois de mois. Kanda na oyebi yango Kanda ni. Merci beaucoup balandi tout quand tu es Sarabino bomoni penda interview eleki bien lelo toyaki pa Karine toyaki na baresi leki nanga na lingaki mingi ndo moni ke na pesa ile kinanga micro asala musala mondenge za ngaleki nao mondanga leki nanga ti au moins te ba mikuse te mais aleki en tout cas ça linga bien penda ça linga bien Bakarine tout basangani na Bakarine babengane pa Marelen na Bakarine Massimo babengane pa Marelen mais tozana bango awa en tout cas l'équipe est bien na moni ke bolingo ezali na moni pe bolingo ezali en tout cas na moni pe ba rési merci beaucoup na yo na musala kitoko ndenge osali na yebi ko sala da musala bien na yebi ke ekota na exemple équipe international TV quand to yebi Sarabino ba rési na tiko osilisa po ngala kozwana nga micro sima exemple TV kitoko rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à 100 Peric boy. Faut vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.